Daniel Sébastien da Silva a été kokosa papa Simon Kimba Nkianganike, gouvernement angolais et pesi bango 50 hectares. Dimanche, tu vas là, gouvernement angolais a pesi 50 hectares. Et c'est le sénateur. Donc, on na golf, na mabele ma pesi biso, mabele pesi pa pesi biso leki golf. Donc na banda ko ya kala ekela ke na 26. Na pesi biso mosusu. Bandimi na bango kuna ba tomboki na ndenge mo osakana te. Papisi ki papa information moko eza exact te. Gouvernement a pesi biso eza 300 mètres carrés. 50 hectares eza mabele munene. Et papa a insisté, a dit que non, ma télé va précipiter là, donc 50 hectares, pour imaginer 50 hectares, ils ont né. Donc, on va précipiter 300 mètres carrés. Donc, il va pas si mon tour, on peut savoir propre information, il y a le bouton de l'épouse. Donc, quand on a compris que la vidéo, et a confirmé la mobilité de 100 000 par hors de son matin. Donc, on a fait la côte en prison, il y a beaucoup de 100 000 hors de son matin. Quoi niveau mot? Et puis, on a fait un scandale tellement campagne de l'eau. Donc, je vous dis, on a vu non, c'est que on a pas de temps pour le macambo, les sous. La qualité macambo, il y a plus loin, il y a une des points à réagir. Quoi niveau mot? Quoi niveau? Non, c'est là que moi, il y a la sala, on a la boulot. La table est montée, c'est journaliste. Bah, détail juste après. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Mbotena bande ko balandi ya Kimbangu 21 awezali wabino Jomak. Daniel Sébastien da Silva. Wazali bongo mokambi ya lingomba ya 3 égale à 1 kuna Angola. Aoutaki kokosa lisusu papa Simon Kimba Nkianganike, gouvernement angolais et pesi bango 50 hectares. Bandini batombo ki boko landango awa na ba audio na bango oyo FBI et kaptaki. Ce qui bozo mona biso mingi te tozo continuer ko travailler parce que oyo eza FBI. To loba kaka bilobela te, ce qui bo moni to bimi boye donc tozo bela bino makambo ya sérieux, to ebite ce qui papa katembo to bato ya commission de discipline bakoloba nini na likambo oyo balobisi si papa na kati ya ndaka nzambe makambo ya lokuta, voire même que papa lobi même que terrain oyo bapesi kuna eleki oyo eza na golf oyo ezali na yebite so tokobenga ngo nini tokokota na mozindo bolanda ba audio bokolanda pe message ya papa Simon Kimba Nkiangani bolanda. Dimanche, tu vas là, gouvernement angolais a pesi 50 hectares. Et c'est le sénateur. Donc, tu connais que dans golf, là, ma belle, ma pesi biso, ma belle, ma pesi biso, l'équipe golf. Donc, là, pendant qu'on a calé, il y a quelqu'un 26. La pesi biso, mosusu. L'État a pesi. Donc, papa, Kouloutou Paki Sonor qui a l'obaki, conséquent, c'est la vie. Oh, les gens qui ont bandé. Tout le monde pour les gens bandés. Tout ça, de la mille, de ma papa par l'obaki la mission. Tout comme pour ça là. Papisi qui papa information moko eza exact te. Gouvernement a pesi biso eza 300 mètres carrés. 50 hectares eza mabele munene. Et papa a insisté, a dit que non, ma télé va précipiter là, munene pour les cartons. Donc 50 hectares, pour imaginer 50 hectares ils ont né. Donc on va précipiter 300 mètres carrés.
Donc il va pas si mutu apesa na propre information ya lokuta ndenge boye eza kitoko mpenza te tata azokoloba mokili mobimba baza koyoka ye epesi kitoko te epesi vraiment kitoko te okosala boye mpona nini eloko ezali ozokisa papa te epesi pasi mingi comportement motindo boye na kombo ya kama na pe molimo sana lao hii bai bino ndeko papa Mario na minitio na zona félicite na pe na Angola et désolé ta mutu to na Angola on nanga eza boye bandeko na ngai mwana zala parmi batu oyo ba confirma puis ba affirma na la timbangiste que to sombi lupango to sombi terrain na plo ngai pas to somba kati na ba nini tango tozwaka lupango oyo ya bleu mpona kofutela papa Dani je me souviens naza journaliste ya Ratelki Congo Ratelki même en Afrique toujours Ratelki ngai nasala commentaire wana par rapport ya eloko papa Dani tosombi lupango je me souviens sorry to invitaka sami azalaka fetela beaucoup mais très bien mère pour akataka riban ce qui mère c'est papa na bosse na kataka riban qui soit disant de sombi bleu mais or to sombaka bleu moni ngape na ta commentaire wana na loba na confirmer que non to sombi mabele ngai na sala commentaire wana tant que journaliste na sala commentaire wana na bleu wana to sombi mabele bakata riban ngai na zala wana au to sombaka ti journée pour comprendre que to sombaka te c'est là que to fute la ta mes chers amis, na kanda si kuna na kanda ya kumona ke ngai na kota buzoba ya confirmer et puis ya koloba ke tosumi mabele au tosomba te ni soit nini papa de ninga lobaka ke tosombi au tosomba te et ba benga même kamba et c'est la mi same time et c'est la mi same way ndenge c'est la mi siko ba benga même kamba ke non pour confirmer que non tosombi bleu au tosomba bleu to banda ko futela andeko na ka kanda moko jo na comprendre que na bima pe video et na confirmer na mokilike to sombi le pas ou to sombate donc na pe na kota buzoba ya ko compte extra de sombi or to sombate kwa ni bongo et kala nga et na kanda tele makambo na lelo donc je vous dis ngalo na bino bande ko et peut na pas ta ko yo makambo li susu na kaisi makambo leka ya kulwana ya ngite ke pona réagir kwa ni bongo kwa ni nga zala ke mo bila ngai nga na zala wana nga na blue la ta monter cette journaliste la ta monter c'est quoi on a le bâti to sombi out to sombate nous et déjà au foutu là kwani kupota bongo dala kana bino na bino amen to yokana samedi tukutana ba 12 tukutana nani akutekesa biso ati na komba tata mwana te mulimu sana botado kan delegado delegado comandante Mali delegado a juventude vamos levantar porque é demais não senão voltamos atrás está 15, 16 em Camba também meteu o papai Simão que mão o Jangani porque 5.000 sacos de cimento quem escreveu é o papai Ramazani Alaf Mwana Cabeia escreveu 5.000 sacos de cimento foi mentira. Agora, dessa vez, mentira é demais. Nós não podemos viver mais com mentiras. É verdade, está dito, está certo. Estaremos juntos lá, sábado. Bom, Papa Mali, ngala ni message na yo. Ngana ngina lobabuya, ilaba fanti. Mutu mususu ango awuta wapi kanda utero bake mikoronya tu bapwani ko musuba kwa bino bo comprendre ka pesa mudota musangolanda otamusa bien sango chaque jour bapwani misosa so mutu mususu ango ata extraterrestre wapi mi ya bengi papa ke papa awa pesi biso 50 hectares au moins te kana ba fanti la politique moya lokuta olukama akosi papa ya akosi pe biso awa tozotala talaka eza bapanti eza lokuta makasi eza ye mutu apesi barelateur na ye oluki ya bato mosusu te mutu ngana bima na nsima mutu eza faux papa simo mpenza babengi ye pa mutu
ce soir vous avez une information en Italie Angola à était à un collège né à un représentant mais tout n'y était vraiment à l'équipe pour son ami sur bateau à l'obiang avant nous disait que nous avons papa il a passé Miki ça on a passé beaucoup on a nini yo ozokamba basi na Angola ozomema likombo ya tata Simon tant que le représentant ya tata Simon Kimbangu Kiangasi Molimo Mosantu okosaka basi ozwa lokola soki nani ezali pasi vraiment fallait que loba information oya bien oya vrai oyo njambe akoyoka tala soko papa alobi yango en public mokili mobimba bayoki eza malamu ezali malamu te tososola tozala bato tomitya soki toki ozokoka soko mema Angola te tika na malembe nyonso ote obetisa bandimi mabaku te ote bandimi bazala na kimia yango tozosenga na njambe na biso abongesela biso Angola po Angola ekomi na pasi tokomi na libulu moko ya monene donc toluka ndenge ni tobimela kaka yo tata bouti kolanda message ya papa pe bolandi ba commentaire to kanda oyo bandeko na biso ya lingomba ya 3 égale à 1 na Angola baza nango baza très décis na ba comportement ya Daniel Sébastien da Silva. Mais avant de kota kuna nena loba boye soki nano s'abonner te na Kimbangu 21 profitez au s'abonner au kuta ba message ya papa de ngenda au kuta ba musique kimbangiste au kuta ba analyse pe makambo ya ndenge na ndenge et un avantage na yo au s'abonner pour nani parce que ceux qui te koti vidéo ozala parmi bataliboso au baza vidéo wana d'autant que koti son kaka mbala moko yo zo vidéo et ça l'intérêt na yo oyeba nini eza ko salama pour le kuta eza makasi mingi bon monique banda to banda ti lelo to loba kaka vérité et vérité moyen muta ko isango ezate yango to tchana générique wana vérité ekotika la vérité mensonge pe ekotika la mensonge solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende moni bande kona biso muso basala ka be mission lelo ba bongwani pona nini parce que basa na vérité te muto aza na vérité te akobanda ko changer galère nyonso ndeko na biso Daniel Sébastien da Silva aza ko sala nyonso pona ko impressionner nkamba po ba garder nesika milimo ya bandimi etaliete kotonga na Angola etaliete kaka poste na ye wana azozwa mbongo kotia na poche na ye pe moke kotinda na nkamba yango kaka eloko mosusu te mais tomonaki ndeko na biso Daniel Sébastien da Silva lobaki nini papa Paul Kisolokele aza na nguya ya kocompétir na ye te abengaki ye bandi abengaki ye rebelle abengaki ye bakombo ya ndenge na ndenge ngole comme dibuya muyombe comme dibuya ngimbi aza na compétence ya kocompétir na ngai te mais na yebisi ye guerre eza déclaré entre ngai na ye il faut nalakisa ye kazali mwana ya papa Kisolokele te c'est un usurpateur aza bandi c'est un rebelle oyo a se rebellaki contre Molimo Mosantu satana oyo babwakaki na mabele likambo wana epesaki bato nyonso mawa epesaki bato nyonso kanda mais lelo awa toza wapi soki totali banda papa Paul azongi na Angola botala misala ba école de formation ba centre de formation ezali kotongama ba polyclinique ezali kotongama ba terrain ya lingomba ezali kozwama mais pas mosusu tozomona le contraire mosali ya nzambe bayebelaka ye ndenge nini est-ce que ezaka koloba loba non parce que babengi biso bana ya papa Simon Kimbangu tolanda lokolo ya papa Diangenda linge tozala bato ya bolingo bato ya mibeko bato ya misala
na tina ya bolingo yango bomoni papa Paul alingi bangolais azako salisa bango azako salisa bangolais azako lakisa bango nzela bien nyonso papa Paul azosala na Angola akokende nango epai moko te akotika yango na Angola lobi kuna ta musa kosalisa ba Gabonais ta musa kosalisa ba Chinois kosalisa bato ya ndenge na ndenge yango na musala oyo kimbangiste ayai kosala na mokili mais pas mosusu tozomona kofinga kocritiquer pe kokosa bandimi surtout likambo wana kokosa bandimi tango mondimi aye na ndaka nzambe aye po ayoka matei aye po asala misala misala eza te bolingo eza te mibeko mpe eza te kaka kozwa bambongo bato na poche bokolobaka makambo mokeka ya bokosi bato ale ntinsani bolobi kaka makambo ntinsani yango mpe misala eza komonana te yango wana yo mwana papa Simon Kimbangu epai nyonso yo ozali faut comprendre ke oyo bazali kosalela ezali misala ya satana yango wana depuis kala toza koloba ke résolution ezali misala ya satana botala bapapa misala basali na 42 ans basali misala moko monene batomboli kombo ya papa Simon Kimbangu mais tango bapapa batiki biso mingi ekomi fo koluka kolia susu bandimi oyo moke baza nango mingi ekomi kolakisa bandimi nzela ya mabe nzela ya kokabwana makambo kaka oyo bandeko ya lingomba ya 3 égale à 1 bareprochaki oyo balobaki ke botala 26 bazowelela lelo tokomi wapi lelo oyo position papa Mbenza aza nango na nkamba eza position nini sikoyo place ona papa Mbenza aza lelo bolobi ke ye papa Fumwa Mbanza papa Mbenza ye papa Fumwa Mbanza mais liboso ezalaki baza eloko te baza eloko te baza eloko moko te baza kaka baconseiller mais lelo tomoni na maloba malgré babunga bachargé de mission soki tokobenga ye ex soki tokobenga ye nani Apo Salimba alobaki yango papa Zako tata Nzambe papa Simon Kiangani Molimo Santo papa Mbenza nkolo Yesu kuna na nkamba boyebi ki papa Mbenza yende papa Fumwa Mbanza bo reprochaki bandeko oyo balobi tolingi bomoko nini bo reprochaki bango nini bo remarquer que na lingami koloba makambo ya 26 parce que 26 eza kombo ya lingomba te ozomona 26 ezali lingomba te ngana si identifiaka comme moto wa 26 te na si identifiaka comme kimbangiste ngana si identifiaka comme kimbangiste parce que loko soki bozolo bango mingi bana 26 ba o bazoya kobota makalate awa to ba o babota mikalate yango makambo yi kokuta pendant 20 ans oyo ba komona lokola 26 ezeli loko mususu kimbangiste pe ezeli loko mususu kasi ngana kolobake ndima tozala na fierté ya ko s'identifier comme kimbangiste que comme mwana 26 bana 26 oye ngana za mwana 26 te mais na lingi libota ya papa Simon Kimbangu ezala eloko moko ndenge ba papa balingaki kasi lelo oyo ndenge tomonaki na Congo Brazzaville papa José Kiangani Rigen akutanaki na papa Martorel tango bakutani ka yambala kata brusquement bakutani ba yambani ba simbani okomona kene longi ya papa Rigen ya papa José azaki ne singo mais tango bato babimisi ba téléphone ba bandokanga ba photo papa José Rigen esalié mal à l'aise abisi papa bato bakobeta mabaku bato bakobeta mabaku bato wana bakobeta mabaku bandimi ya 3 égale à 1 bakobeta mabaku yo sikoyo mondimi ya 3 égale à 1 esika yo zali bomoni ba vérité yango nde ke position yo boyela bandeko na yo eza position lokuta yo boya bandeko na yo oboya baninga na yo mosusu kuto boma libala
Mais papa kutena ndeko na ye ayambi ye akangi ye ba photo papa bato bakobeta mabako bato bakobeta mabako. Donc papa la kisi eza ye te ye soki ezali kaka ye aza na problème te. Mais bino ba oyo si bokoma na baposition na bino bino bokobeta mabako. Yango tolobi na biso bokabwani ezali misala ya satana. Bokabwani ezali misala ya satana. Yo mutolandi nzela bomoko oza na raison. Ozali na raison. Oza na raison. Nzamba tinda bokabwani te. Bundela kondima na yo. Mutu moko tayaki na kati ya mokili oyo po atikala libela. Miso stoko kende. Mais epai wana toko kende tokoloba nini liboso ya papa Simon Kimbangu. Ezaki faute na ngate. Bakoko na yo mutu basalaki boye, bakoko na yo mutu bazalaki kobunda, ya onga pe na vandaki na ngai to nga na landaki bango. Mais papa diange na teki biso en plein air. Alobaki nazala makambo spécial na loba na bino te. Soki toza susu na mokili ote, trois makambo. Bolingo mibeko misala, makambo misato yo. Soki bo négliger yango pasi kosila te. Siko yo esika yo zali, misusu kaka koloba loba, misusu ko yima yima, misusu makambo ndenge na ndenge. Mais tozomona pe bato pe baza ko sala bazali. Tozomona bato pe baza ko sala bazali. Yangwana yo ki bangise pa nyonso yo zali. Sala musala oyo ba papa ba lakisaki yo ki bangise ko sala. Surtout ba auto vivaki papa ya ngenda. Surtout ba auto vivaki ba papa misato. Ba sala ki nyonso pour te comprendre les gamatata nzambe. Mais to tikali to komi na biso na ba ki fanatisme, to komi na biso soki ndenge nini wana. Yangona to moni to komi ndenge lelo to komi. Nzamba koyaka te, nzamba olonga kaka. Ba âge pe za ko avancer. Et tango nini bato bakozwa décision ya kosalela pena nzambe na ndenga solo. Talako 20 ans eleki ka boya 21 ans pouf yango e komi le longi na biso. Chance ezali ke tokozwa sous 20 ans pe mosusu eleki ka boya. Tala siko âge komi nango. Tango nini okokoma pena na conscience ya koloba ke te ngongo yo ngafu na sala nzambe na ngai po soki lelo ayi kozwa ngai na kende ko répondre pendant le bateke kuna ezalaki makambo résolution kuna ezalaki boye bolingo mibeko misala les trois makambo yo yango ndeko mema yo sika eza 3 égale à 1 te eza 26 te na tanga kala tola okanisa bata 3 baza bango so bata mabe bata 26 bata malamu te eza sundengo na te aucun na 26 okukuta pour na ko identifier nazolo bateke na bengi bango ba 26 soki nini non baza ba kimbangise mais pour na ko identifier zolo ba aucun na ngambo ba lobi 26 aucun okuta batu pena oyo kaka donc ozo ndima kute muto azala kawa okotuna ayaki ko sala nini na ngambo yo asalaka nini zomona na ba papa oyo baza na ye pembeni alingi bango te atongaka bango akokende pe na ngambo mosusu. Marie-Paul Mousselou, Lyon, France. Abonnez-vous massivement à Kimbangu 21 si vous voulez pas rater les chansons. Les paroles de nos papas. Zala na yo lokola moto pamba. Mama Mikala zana titre te. Abonnez-vous massivement à Kimbangu 21. Kimbangu 21, la classe. Kimbangu 21, la différence. Abonnez-vous massivement.